Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans Tout Terrain. Pour la première fois aujourd'hui, je reçois un artiste comédien, pour la première fois dans Tout Terrain bien sûr, et cet artiste c'est Ali Makiangando, que moi je préfère appeler souvent Ali le œuf de crocodile. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ces noms, mais aujourd'hui je suis avec lui, il est juste à mes côtés, et je lui dis bonjour monsieur Ali. Bonjour, bonjour. Comment va Altony? Non, ça va. Et surtout, je vous dis un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie aussi. Lelo Oza président, il y a Altony Group. Est-ce que ils rêvent nayo, ils ont banda kala, ils la groupe nayo, tondengeni? Bon, nakolo ba rêve, bon nakolo ba boy. Omoni, pour nanga lelo nazala président du groupe cinématographique ya Altony. Eza lokola mwana nyonso tout, ceux qui a côté classe. Oui. Abandi école maternelle, primaire, secondaire, université. Tango asilisi. Mwana esengaka un jour asala nini, asala. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire les alliés tango nazako tanga, nazako rêver qu'un jour il faut n'abandonner ko sala. Vous comprenez? Alors c'est la raison pour laquelle na musalonga nazako sala, n'abandako rêver un jour que nazalape responsable. Nakumba pe bato lokola ndenge bakumbanga. C'est que si je comprends bien, yo école na yo ou bien université na yo bien maternelle na yo ezaki pa muyombe gauche. Mais nakukoloba oui. Parce que balobi avant au matin la classe supérieure, ils ont un aval mo ba pesaka. Est-ce que l'élève passe ou bien reprend? C'est quoi yo zala ni? Ngaza ko passer kaka. On va passer kaka. Nazaki mayele makasi. Nazaki mayele makasi na école wana. Mayele makasi. Alors esenga kaka lelo nazala oyo nga nazali. J'espère que no ba résultat nga na kolo baté mais public na biso na ba fanatique na ba mélomane na biso ndé ba yebiango. Départ na yo et pas muyombe go c'est réaction na ezakini. Bon moni mwana nyonso ko bima na ndako ya parents. Les parents, ils ont la souffrance. Bon, ils ont la douleur. Et puis, ça a passe. Que nos papa, bouti moi naye, à colicier, à tangissier. Bien sûr qu'il y a que nos lobby moi na il faut abala, lobby moi na il faut comme on qu'on aille tout ça. Mais séparation na. Pas c'est pas parents na biso ils ont la ils ont naturel. Oui, c'est vrai, ils ont naturel. Mais il y a aussi banao bazak babimaka na bénédiction et parents. Mais ça aussi na bana oza ke ole abima na bénédiction parents mais akangi bisaka na kanda kei wana pesa ka robima tiko ya yozaleni donc boni bato yo basala ka bongo bon nako condamner bango te parce que chaque mutu azana ba raison na ye personnellement na ngai Ali Makiangando et pas papa nanga na futa monnaie de singe te ko bima nanga na bima na moyibite ko bima nanga na kenda tie pa ina ndako to vandi sololi bien sûr que ba raison nanga mususu na pesa ki yango te parce que ça secret nanga. Est-ce que vous pesa en population au moins au moins ba internaute ba otala ba ta diaspora ba otala au moins raison na yo quitter pas parents ils allaient ndenge mwana koli bande konanga mwana koli azana ndako tata akoli mwana tsiko zaki na posa ya kosala nini abala pe azwa pe mwasi na yacha na ndako wasa pe papa wana mona pe bakoko est-ce que na sala gema. Et c'est bien bolinga bongote. Raison moi na koli. Ce que si je comprends très bien entre yo
na muyombe gauche ba relation ya bino za normal okendaka bokutanaka est-ce qu'il y a aussi moyen un jour tout le monde peut muyombe gauche na ali ba ensemble comme rosala au beau vieux temps. Les grands journalistes muyombe gauche fi mon père nako mona raison nini oyo ngana muyombe gauche tokozala na barakine ngana muyombe gauche tokozala na ba problème na sur quelle base? C'est mon père, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis reconnaissant. Celui-là, c'est mon père. Tous en a une relation, il y a bien. Il y a bien. Dis-moi peut-être il a prouvé encore contraire, mais pour Nangana, il y a bien parce que na bengak. Papa, ça va. Ndengeni nandak, vous savez bien. Ndengeni ni bana, c'est bon. Hein? Il n'y a pas bengak. Bon, il y en a bengate. Mais il y a bengak. Donc flèche sans retour. Bon, c'est comme ça. Bon, vous savez, avec nos leaders congolais, c'est comme ça. Hein? Ça dit, s'il y a séparation, peut-être na évité, na leader wana. Ceux qui, par exemple, bazoka biso ba artiste, n'andontage, ou bien bazoka biso ba artiste, esclave na bango, je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que quand même un artiste, c'est quelqu'un qui doit être libre. Vous comprenez? Un artiste doit être libre. Il y a que le balelo tant musu tozali leti tozaki na vie nangana tozo ça les causes la peut-être société moko boisongolo bagé ko lukalelo par exemple Ali na kati ya groupe ya Pakana Lingomba parce que Pakana Lingomba na benga toujours papa nanga Pakana Lingomba c'est-à-dire ils ont le la visage ozomona keno bako ko lukangai tino Ali yaka osa la biso eloko moko boye tout ça est-ce que papa nanga ko keleka kuna no boko joyer te po bo joyer il faut na ngana ou be soit il faut bo passer par nga. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le leader doit comprendre que non, les artistes, bazali, ba esclaves à mutute. Un esclave, donc artiste à muto libre. Il doit s'exprimer, c'est ça. Donc si je comprends très bien, le fait que Robenga Mouyombe gauche et que Mouyombe gauche y a Benga Kayote en son tour et dérange Rayo. Non, non, pas nécessairement. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Dans sa circonstance générale, il y a des gens qui ont pensé. Il y a presque un leader mingi na Congo. Donc il y a raisonné le roi ba leader wana yo lobela. Na lobi nini, na lobi boye. Na lobi penser na il y a ba leader na biso. Eza même na kati ya monde musical, eza même na kati ya monde cinématographique. Vous comprenez jusqu'à présent il y a des leaders qui ne comprennent pas encore cela. Espérons au moins que M. Mouyombe gauche lui il comprend. Ah. Wana Isaïe. Wana za papa wana Isaïe mengana otunga mutu appel on peut côté na on peut karaté non na lobi ngana ko benga mutu ngana zali na ngane na zabwe na motema oyanga na zana lolengi sadi na sala ka eloko nyonso ezali bien eloko nyonso ezali bon ozo comprendre eloko nyonso ezali bon et ko sepelisa mokile ko sepela penzambe ko sepela nanga hein na comportement na réaction nanga vous comprenez ata mutu mususu ka sali nendenga wana Isaïe ngaite mais ngai na côté nanga selonga ona salaka na monaka eza bien ya moi na vis-à-vis na papa nae espérons que la tour on peut pour sala oh hier do sala te mais je ne peux pas faire ça parce que zo mona groupe ya biso lelo cinématographique et botami lelo na kati ya mabele ya banka na kati ya kini ezali po groupe izo bima pona ba groupe ya ba changement nga bana nanga na kati ya mouvement na kozwa bango esclave ta. Vous comprenez kokota na kati ya groupe cinématographique Altoni eza autorisé. Kolongwa na kati ya groupe cinématographique Altoni ezali autorisé. Peu importe ba turbulence ko sala. Mais oui, na lobi ba turbulence ya nini? Ezala non mo acteur mo boy. Bon, bozo jouer pièce mo vous êtes tellement importante mais à la seconde la personne elle dit non ngala kene na ngai. Aurait retenir yete juste parce que ça droit na ye. Ko retenir ye. Tango ya non écoutez. Non, tango nakuko sala yango. Nakuko sala yango. Est-ce que ba sala ki yongo? Écoutez, laisse-moi l'état de m'exprimer. Yo uzaka matata mingi. Yo soka yambi mutu na plateau, donc tokoloba soute. Tikanga na dotuni nga mutu na teta. Tikanga loba ba diaspora nyonso bana poto ba mona ngai Amérique, France, Hollande partout. Tala artiste na bino yeyo. L'impérial ya limaki yangando, bo bandako mona ngai leloti. Ba mususu pe avaba kende ba mikili, bazalaka ba yebaka ki était ali ici na Kinshasa. Lelo bokomi ba mususu bokomi na ba mikili kuna, boyeba lelo ngande kona bino na koma ndenge nini. Donc je suis maintenant un leader. Il y a un groupe moi ya munene na kati ya RDC. Yo moni par rapport à quelque chose oloba wana. Ngana ko sala yango te. Ndenge mutakota na groupe cinématographique librement, soki alingi alongwa, soki conscience na yebi keno ah, eloko ya boye soki na sali. Soki na trahir baninga la oyo. Est-ce que likambo nyonso mutazaka nango na mutu nyonso esimbaka te. Yota musoko loba keno okati pièce osali boye po okende tout ça.
bon place ko kende kuna soki simbite hein okoya kozonga ce soir ponga na lobaka kokota eza librement kobimeza mais kozonga nde ne croix kozonga te okozonga te est-ce que neti ozoloba question posenga na pièce kaka tozosala oyo liboma ya mokili so otali lelo na kati ya kini awa ekangi masulo na kati ya Kinshasa lelo soki groupe eza mibale groupe eza misatu ça dit groupe cinématographique eza na kati parce que depuis to banda na ba pièce na biso na groupe oyo nano to ishwate ozo comprendre na ko ebiso lelo nde nazoloba boy eza na mwana moko azo jouer rôle moko très important na kati ya mouvement oui subitement comme ça je ne savais même pas na monika keno ba yana e batindi na kembongo nde nazoloba boy aza na Angola est na koloba keneti ya kena Angola ndengwana ali na kati pièce obe pièce ekufi mutu ezali mara moko remplace mutu ezali remplacement total non attends ko remplacer te façon ezali kaka ko dévier au dévier ça parce que cinéma o eza cinéma boko dévier et ça les loko mususu o ko remplacer pe et ça ko remplacer ngo etaka no contexte ya place ko remplacer les mutu mais mususu ke sengi ka ya ko dévier kaka abungi na yi OK d'accord. Mais aujourd'hui, M. Ali, en tant que président, il y a Altony Group. Les difficultés, nous avons beaucoup de domaine. Ils ont un circuit. Quelles sont les difficultés? C'est d'abord les alliés, un an où nous avons une réponse. Vous avez la pièce, nous avons un rôle vraiment capital. Vous avez un limou, ou bien mobile, vous avez un kosi, à Kimisie, vous avez un tango alingaki mwasi, alingaki akutake na kati ya groupe. Tango ayeko kolinga mwana mwatso anakuta ke na kati ya groupe na sima nango ekomi lisusu ndenge balobaka bato bayaka ko déranger ba musana biso okoyoka tango ekobima kuna échanger lisusu ekomi oh non ndengo za wana okokomaka makango ba président na bino obokombi ko bima na ba président na bino vous voyez ça dit muto azoya nyoso na pezalika na kati ya ba difficulté to monaka ozo comprendre muto azali banda azako yapo na kobebisa kati ozo comprendre parce que ngana ko mona tekeno mabeni ne kozala yo mwana nani mwana mobali oye ulingi mwati na kati ya mouvement et ngana ko boya te po ngana ko bala bango te moi je suis marié moi j'ai une femme à la maison vous comprenez okiko ya soki na tali vraiment à lire oyo zo elanga mwana nanga soko zako yapo na ko sakana ye ona ko telemelo makasi na ko telemelo penda makasi avec énergie mais soko oye na lokola muto aza logique po aza ndeko na mwasi ke oye ko linga ye et que le loyo a expéré na bonheur moko boye oya kozwa sima na yo ndenge bokotia ye à l'aise boye bisa biso tokotelema pourquoi soki totelemaka parce que tout le monde a bato nyonso balandaka bana na biso trop ces autres aventuriers c'est parce que cette fille là elle passe à la télé et tout ça ndenge za et puis tu na kosa nini il faut na tout ça comme na ba masa ne boye mo ndenge za na moni petwa na o ajwa pas présent ali wana tika mais Isabelle na ko benga ta sikoyo c'est-à-dire on a kosakana Ngato na yebi yango na kotelemela yo. Ezapela ma président mususu ba comme système de sécurité renforcé pendant ba crise na bango juste parce que moko pas les caravana. Non, mais non. Omani, ce ba président mususu ba sala ka biloko wana. Oza journaliste munene ya mboka oyo na yebi. Soki ba président mususu bo sala ka eloko wana. Botika yango. Botika na bana bino na relation ya musala. Hein? Parce que en faisant cela parce que bana bati wana bana bati bazana kati ba groupe na bino wana bayaki pona kokoma ba jouer na bino te bayaki peut-être pona ko espérer peut-être vie moko boye bakoko zwa na sima na bino mais yoso komisi bango ba jouer ba instrument est-ce que soki basali yango na bandeko na yo ndengo wana ya basi est-ce que tu seras content bayo basala kango vous devez cesser à faire ça. Il paraîtrait aussi que dans le domaine lelo, dans le domaine il y a comédie, donc il y a théâtre, surtout dans le biso, vous vous donnez plus en ce qu'on appelle de fétiche. Bolingi kesi musala mukie. Il y a une raison pour laquelle les Nigériens vraiment les cabines, les Maliens vraiment les cabines, et pourtant bien vous avez bolingi kesi travail mukie. C'est quoi idéal est-ce que ils appellent à casser Altony, Tondeni. Bien au travail to kisi. Toi bango pata lelo. Papa, omoni bato nyonso ba mi pesa na fétiche. Oui. Na kisi na kati ba musala oto salaka. Hein? Oui oui. Nakolo bango bazali ba nakolo nani? Nakobenga bango banani? Bazali ba nakolo premièrement na benga bazaba complexé et puis nakobenga bango bazaba faible. Hein?
Donc ce sont les termes qui sont engagés en Wana. C'est-à-dire que les gens qui sont musala il faut mettre ça na c'est d'abord d'abord complexé et deuxièmement aux gens faibles. Vous comprenez? Musala to salaka, ils ont une capacité mentale. Ce n'est pas la fétiche. Vous comprenez? Yo ko yebsanga fétiche yo salaka wana leki nzambe. Yo yebsanga fétiche yo salaka wana est-ce que leki Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez se trompé. Vous comprenez? Zoua makanisi na yo, mayele na yo, oyo nzambe apesa. Ti yango na musala, soki asolo za musala oyo za passion na yo. Ti yango na musala, okomona ke fitish wana bazo kosa yo pamba, okoya ko silisa bato pour rien. Okubando sala musala pour bando progresser to bando sapelo wote. Na groupe cinématographique Altoni Kids na biso ezali Yesu Kristo de Nazareth. Yesu Kristo de Nazareth. Toluka ye pendant 9 mois. Tomi confia et panaye a pesi biso résultat de le Kinshasa Mobimba. On parle du groupe cinématographique Altoni. Pour nani parce que tozo sala musala o esengeli ye zwana azasima na biso. Mais président Ali, lelo yo en tant que président, il y a groupe Moko. En tant que président, il y a Altoni. Et en tant que comédien, en tant que Congolais. Est-ce que vous pouvez répondre à Bissoté? Qu'est-ce qui fait? Non, je vais dire d'abord une question Moko Tuna qui a échappé concernant les Nigériens. Ndekonanga. Voilà. Ndekonanga. Les Nigériens, l'équipe Congolais, na eloko Mokote. Ah bon? Je te dis. Ah moi, les Nigériens, l'équipe Congolais, na eloko Mokote. Ah bon? Na kati Afrique Mobimba. Hein? C'est-à-dire cinéma. Et banana Congo. Mais wapi yango tozo mona. Yo kana ibsa yo. Dala bolinga ukitaka mboka na bino te. Mais bino mongo zo matsango te. Non, c'est-à-dire bato bazo kitisa nde. Bana to mona la vie est belle sala soki ndenge bato bazo kitisa ba congolais. Ezali banana eza ba opérateur économique congolais. Vous comprenez? Parce que nos opérateurs économiques congolais baza na souci mboko te, baza pe na mawape ya ba artiste na bango ya mboka. Culture bino bozo kumisela biso culture nigérienne Niger. Eza culture na bango ya mboka na bango. N'a rien à voir avec le Congo. Mais vous nous les Congo nous donnons ce que nous avons. C'est ce que nous donnons. C'est le plus que vous donnez. Non, yo kana ibsa yo. Na pauvreté. Ozomona, problème est toza nango biso ba Congolais, ça dit tozo sala musala na biso na pauvreté. Vous croyez que non? Les autres qui sont opérateurs économiques, $100 000. Vous payez pas banane, combien vous payez bango? Vous croyez que c'est $100 000 et tu prends les artistes congolais à Wanabiso, au Tsangisi Biso, au Tchèpaké. Vous croyez que les Nigériens, quand ils tournent ça, total, ils tournent parce que les moyens sont allés. Ils ont des bateaux, ils ont des moyens. Mais est-ce que le gouvernement a un solo? Mais est-ce que le intéresse à le gouvernement? Papa toloba lemba lelo ko tuté to za okozo ata lelo problème ngana kufela des actrices awo na kufela pe acteur awo nazwa mukanda na koma ekota na ministère kuna ya biso ya titel bande ko na kufeli muto awa possibilité ezate moyen ezate nazana besoin ya soutien bopesa ngata moi quelque chose nazo bénéficier ta cercle ya pamba bogangi saka chaka kongo pamba pamba yebisanga est-ce que ebima ebima est-ce que bino moko nanu bosiko kaka bango moko nde baza bato ya liboso koloba ke oh Congo to ebi eloko te non beaucoup sous-estimer ba peuple congolais te toza n'importe quel peuple te ozomona musala ezali mais nani akotiela biso ba moyen nani? Mais est-ce que bino moko entre vous les artistes comédiens ya mboka la biso to betela to lo est-ce que ba idée pesa la kaka bo fandi ensemble bozo zo ba décision moko bozo tala kasi ba fa eza wapi to sala nini ba projet nini zo na ngopona to développer cinéma na biso? Est-ce que bozo rango parce que bino lembeka c'est bon ce bo sali moi lingomba moko boy mombongo ebimi moko una kesa mutuka mombongo ebimi musa kesa moto makamefikufi na biso moni comportement wana nde na koloba ke na ba congolais nyo ce comportement ne photo tikango parce que moni likamolobi wana ezaka pour na biso ba artiste comédien te na kolobaki na Congo sur tous les plans na lobby sur tous les plans même sur le plan politique et loko le lobby wana même si c'est-à-dire sur tous les plans
na kati ya Congo, donc ça dit biloko wana eza. Alors biso ba congolais po mboka oyo biso oyo na ba monde na biso artistique oyo etambola biso ba congolais faut changer mentalité na biso. Toujours se comporter mabe makasi. Bon, dis-moi comment est-ce que ba congolais biloko nyoso oyo et concernant na kati ya mboka na biso sur tous les plans. Ce qui va vendre sika moko ba yo kana raté. Non, dis-moi. Les analyses. Bon, pourquoi? On répond à ma question. Ma question est mais au moins on a zoloba au lobby que tu auras la raté cette famille ensemble mais pour toi aboutir na solution et leur moroboy il faut te vendre ensemble mais ceux qui nous bino pour vendre ensemble été boza ensemble non comment on va développer l'eau non biso artiste comédien tous alliés ensemble nous avons notre président mais qu'est-ce qui prouve c'est président Masumu union na bino na botani union na bino na botani union ba piraterie tout le monde na balabala bateka basedi na bino mifra. Papa, est-ce qu'un artiste peut protéger mais soit l'État? Il appartient à la de l'État chaud. Mais toi aussi, tu pression n'engue nyoto. Tozo kufa pauvre pourquoi? Oyebi biso artiste comédien lelo na Congo yo, na monde entier. Biso artiste comédien toko koma ba riche kolekana ba musicien. Oyebi yango? Oyebi ke biso artiste comédien to salela kambo nga makasi koleka. Vous comprenez? Mais tout le monde attend sur ma biloko moko ya mike ezaka. Bato bako transmettre pendant message pendant ndenge sengel les abanani. C'est nous les artistes comédiens. Hein? Yeb sanga tant to koma makambo ya minene tout ce que ba ka ko soucier biso. Okomona basangisi ba musicien ba kekuna ba yebi banzembo. Basang est-ce que biso ba sangisa biso ba artiste comédien que non ba sangisa na biso petolo belana no po likambu moko bo esongola biso ba artiste to sangani. Oso monango? Non. Alors. Mais c'est que ça peut bino bon d'accord peu importe ce qui peut arriver peu importe biso ba peuple congolais to réfléchir oui to réfléchir to fungula to réfléchir mutu il faut ça là biso moko to ki jamais ko tikela ka toujours à la base ya destruction ya mboka na biso moko papa omoni mutu soka zo ya mutu soka ina ndako na yo aye ko moni lo na kati ya ndako c'est que akuti moko ko londa ko za faible. Ce qu'il faut que l'on ait ça, c'est comme un makasi. Biso ba congolais tous na bolingo moko ya solo puis sincère. Tous na souci ya ko luka même objectif. Ozomon, l'autre ngana yo tozali boye, même ata tozala makanisi ndenge moko. Ozo comprendre? Si ko pona intérêt ya mabele, intérêt ya mboka, intérêt ya Grand Congo. Eza même na kati ya monde politique, eza même na kati ya monde nini artistique, tokuko sala nini? Ya culture tokuko sala nini? Vous comprenez? To bongisa siko eloko moko boy e ko sangisa biso pona nini tokene na banzelo e bon e sengeli po lobby ba dégâts ezalate. C'est ça. Biso ba kono tuza bolingo te. C'est des Congolais azo détruire muninga ne Congolais. Boye bisanga to ko avancer comment? C'est quoi d'après yo. Et là on une solution ni non ba ko apporter sur terrain pour que moi ba idée wana elongwa. Parce que bino ne besoin transmettre certaines choses. Et puis bino ne besoin sincère longola ba makanisi mususu eza propreté hein ba idée moko eza normalité au Congolais ko incarner na ye eza ça en sorte que mboka za la développer peut bien secteur moko songolo pakala ezala ko avancer té bino moko ne besoin na bo dika masse bon dis-moi c'est ce que vous êtes censé faire bo éduquer masse parce que là on est na bo en place pour que bo essayer d'abord qu'on nettoyer hein mémoire congolais par rapport à Maramazo sala wana ya bien té wana c'est-à-dire l'état a tia ba moyen pour na biso ba artiste comédien. Oui. L'État a tiré des moyens pour nos artistes et comédiens qui nous emmènent partout dans la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Bande kuna biso ya musique ba beti musique kuna. Biso to bimi ba artiste et comédien qui sasa to bimi na soki na Goma soki na Ruchuru to matili kolo ya podium to teyi batu. Na ba sketch to teyi batu to so la tour ya Congo mubimba pour na ko sensibiliser ba congolais pour mentalité na biso échanger biso to koma na bolingo to lingana po mboka na biso ya avancer. C'est ça eloko wana. Est-ce que union na bino? Oui, d'accord, idée ça bien. Mais ce qui idango et ce qui kaka place moko boye. Moment que ko avancer té. Mais est-ce que union na bino boza nango bon en tant que président Masumu nebika azolanda ngai, président Masumu mo le PCP mbote mingi bana ye. Président Masumu être ensemble na bino on. Si bo bimisa déjà bo ça la projet moko boye. Bon cotisation on a ministère ngo esengeli pour que ba devoir bino ba pesa bino autorisation moko bo bien ba moyen ya ko exécuter musala moko bo esongolo pakala pour na bonne marche ya marmana bino.
ebele salema soko kuta na président Masumu tuna ya koyebiseka abundaka makasi pour l'association abundaka makasi pour na association na biso ba artiste ba cinéaste congolais pour ekende abundaka mwana bato na abundaka papa ya biso wana abundaka soko tuna ya koyebisa yo abundaka ekomamaka. Vous comprenez? Et l'autre, on a besoin très capital. Pour le lot, comme on remarque, à ta problème, kaka, ils sont musiciens, ils sont artistes et comédiens. À ta problème, au seul que oui, un particulier, mais comme franchement, bien besoin de la télévision, besoin on en a parlé, visibilité totale, hein, surtout sur l'étendue nationale, visibilité zali. Mais comment c'est possible? Moi, problème, mon qui est mouton, à résoudre en côté. Il faut que chaque Congo, les Gana balabala, bête bangongi, bête nini, chaque Congo, ça l'hésité, et le saganga, à la boue, pour la nini, on se demande tout le temps. Non, mais papa, yokanan. Moi, on a des artistes comédiens. Et moi, toza travailler na pauvreté, na ba perso. Au monde ba effort personnel. Yango tam sumoto, babo kakaba boy. Parce que ce côté na Congo bato bazana souci ba artiste baza muke. Po eloko ambutu wana zo sali sangai. Nazana eloko kozongisela ete. Et ça qu'un remerciement on a dédicace. Oui. Alors c'est quoi bien là qu'on y soit ça dit biso artiste comédien toujours on dirait toujours vivre dans la mendicité. Donc quand ceux qui le makamu na biso ministère na biso atitelo na télé mais la kapenza ya qu'on a que nos artistes na biso boye baba kamuna bango boye bato banyo kwa mateza la boyeza tokoza lelo tokobanda kondekolela kene ote mama Olive talanga boye papa président biso sunga biso boye tokolela te parce que na ba caisse na biso lelo toujours c'est la makasi parce que lelo ba système bancaire ekufa izonga artiste akoza na tu ba compte na yeba nini na banki kuna oyo tozo sokoda oyo batu baza kolinga tozo banga na biso. Mais le lot est confondre ba mitema biso nyoso toye to koti ici to s'affiler na kati ya sokoda ba pièce na biso e koti kuna koloba ke no tamu so banda kovanda taboye na suka ya sanza obe na suka ya mbula ojeta kama remerciement moko mukebu sokoda yango wana ezaka ba selelelo ba selelobi eloko babundela ka nini nyoso wana eza ba cause ezako zongi ça c'est-à-dire monde cinématographique na biso na sima toza ba pauvre. Est-ce que les groupes mususu nyonso eza na kati ya ba chaîne ya ba télévision baza ko travailler ba groupe nyonso ba artiste baza na kati kuna yebisanga est-ce que ba chaîne efutaka ba artiste wana ba artiste yebisanga ba chaîne wana est-ce que efutaka ba artiste wana aussi on dit que ba artiste wana bazo travailler pour na nini baza ko travailler pour na ba audimat ya chaîne ke na kalikolo ce sont des travailleurs bon yebisanga est-ce que ba artiste wana na ba est-ce que ba futa ba gratuit bon yebisanga bango bazo travailler ngona na ba chaîne. Et là, comment côté, baza ko futa mate, bon yebisanga artiste na ko vivre comment. Tam soko linga ko tiaka moi publicité boy. TV ango ezo bossa na keno batoyo baza batu. Ce sont nos frères congolais baza batu va vivre baza na ba famille. Parce que ça c'est une entreprise, la chaîne de télévision, c'est une entreprise. Hein? Monsieur Ali. Oh là là. Monsieur Ali, dans boss yebisanga Congo ango ko mata comment? Congo ko avancer comment? Aux gens de frères na kati entreprise tu le fais maltraiter. Pour dire moi Congo ko avancer comment? Et les autres bato ali boso ko ba oh ba nigérien, ba lekibino, oh ba nani ba lekibino. Est-ce que bino mebi ba condition biso sela ka musala? Pona ko mekata ko se pesa ata message ya côté pona na ko pesa bato conscience na Congo. Mais c'est Ali, on me signale déjà que nous avons pris assez de temps. Dans une minute, est-ce que vous avez un message à lancer? Exactement. Oui, nous écoutons. Bando na biso ya poto boza ba famille na biso Congo na bino kaka yango n'importe koza na États-Unis koza na Allemagne koza la wapi koza ta ovandi oyebi ke no mutolono bakunda ngo wapi bakunda ngo awa na Congo bolemba pe Congo te bosunga kaka biso bandeko na bino ba artiste lelo nazana besoin lelo nazata na caméra moko boye ya bien professionnel ko edenga na misala na ngai yanga iteme ya biso ndenge tozali toza pe na ba besoin ya ordinateur tableau de montage okoma tokoma na tableau de montage boy sadi to banda ko sala pe ba biloko mususu en dehors ya télévision biso moko to banda ko bunda pona ko marchander yango bato ba ko sunga biso ezaka kabino. OK mais est-ce que ça va contacter ndenge nini kasi 049 40 59 049
40 109. Mbote Belé et pas ya pasteur Foster Ouizana. En tout cas, vieux merci beaucoup. Libala na yo awana Kinshasa l'équipe qui toko pe lengi. Ça dit vraiment ça ya ko sepela famille Mobimba, groupe Altoni vraiment. Batika kiote, bazaki bango nyoso sima na yo. En tout cas, faites le cas qui bien, bato ba sepela ki to vanda ki titongo. En tout cas, merci beaucoup pasteur Foster. Vieux Ozayanga groupe yo ko bossa na ngote na petit na yo. Na petit na yo. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Si cette émission vous a fait plaisir, dites merci à l'équipe technique de Diaspora RDC, à l'instar de Abel qui est Matouma qui est derrière la caméra, ainsi qu'au président, notre président Bunga qui est depuis Ukraine et le DG Luzo Lolonsi. Et sans oublier aussi M. Depadou Kibangui depuis l'Afrique du Sud, M. Biyebina depuis Toulouse en France, ainsi que Adrien Touzéo depuis Birmingham en Angleterre. Merci et surtout restez scotchés sur www.diaspora-rdc.com. Millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.